Est-ce que faire replan aux anara qui n'a pas on connaît nani Bobine Mundi na ebieti faire ba c'est ba guerre na ba jibe mpe na papa chéri tant wenge kabwanaka biso to na problème doté mlande racine moni bana bataniki ba innocent donc botine bat mo guerre ba bo bundate place kombe bandake donc problème na faire ezali commanditaire muto watinda bat bafinga bazali da muto azotinda bango bafinga wana bazali eza muto oyo azali ya komba na faire banda faire ya ka quartier la faire azali na quartier ta faire azali na komba na tout le monde combat faire kapa ebi oyemba bana bundise depuis kala surtout ta bandi carrière solo na 2006 osomona faire les kana Michel Loba faire sur les na télévision faire à mobile faire à faire à Joe abeta musique ba noko faire abeta musique ba momite. Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui nous tirez sur Nouvelle Tendance Télévision. Avantage de la spiritualité, que la spiritualité étant qui est pouvoir absolu. na boloko ya bolingo oyo nzambe nazo pe bambona ngapie ya ona préféré na sala ngavio Toyebiki accepte de porter cette bague que je place à ton doigt. Maman na ngai bongola matoyi o kalisolo mwana londe mama Gisnovit ameme biso la solution pour l'opposition ya nzoto na biso yo muto bete ya batampo esala 15 à 20 ans esilaka te mwana Londres alobi solution ezwami somba kaka Gisnovit pakola na nzoto na yo na ismen ya bamba nzoto kokoma lekeleke poete mwete gu balapa solution ezwami mpona baposo ya nzoto na biso kobanga te yo moto osala 15 à 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo 19 eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami bona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa. Merci beaucoup, abonnez nous sur la nouvelle tendance. Na tondi bino botondi ya koyeba ete boza vraiment ebele liboso batondo ke na bino pour na confiance et fidélité. Oyo bopesa biso na nouvelle tendance bozala kawana tout le temps na ba émission na biso na ba journal na biso. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup pour continuer toujours à repesa biso confiance. Vous s'abonner ebele na nouvelle tendance et pas wapi bozala ka décider et le ngona Judith Ndomba c'est la grande juge de la presse congolaise et le ngona Lendele, le ngona Fallon Bitodi et le ngona Nancy Basele biso nyonso tozalaka wana dona konde po na kosala esengo na bino. Merci beaucoup na ba abonné na biso nyonso pourquoi pas topesa aussi merci bonjour et pas ya Janisita ton camputo mwana mitio. Merci beaucoup à toi ya Janisita o mikolo akomi bureau de la temple. Merci beaucoup à toi ya Janisita ton camputo banga mitio o komi lelo Goro du temple. Merci beaucoup à toi pour Kapa et pas ya Joshua Ngani Motomoro bien. Merci beaucoup à Yado Ndomba les pareils. Merci beaucoup à toi Yado Ndomba donc quoi Ndomba. Merci beaucoup aussi à Paul j'allais rassembler Bana ya France. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup aussi et pas ya Vieux Bosco Kasobi à Mobali à Maman Nono depuis Londres. Maman Nono il y a Claudine Botole et Nana nous. Merci beaucoup à vous. Il y a vraiment vous avez ebele pourquoi pas et pas ya Maître
Maître depuis Bruxelles, merci beaucoup à toi, Maître Lola de Bruxelles, merci beaucoup aussi à Bateau Idole, merci beaucoup à Vieux Martin Songolo, merci beaucoup à toi, papa na Chris, papa na François et papa na Brian, Yaya na Chris TV, Oyanga, wana grande famille, Oyanga, merci beaucoup à vous, ya kwebete boza vraiment, ebele, ya kolanda magazine, lelo po na bino, to yambi moko, ya bato ya faire rigola et pas wapi boye bilelo na faire rigola moi bendela ma musique c'est même ma cambo c'est silaki c'est que moi nazo regretter ma cambo aussi silaki ma to mona ngo e uti ko zonga lisusu na ngambo ya faire rigola et zonga lisusu faire na fali to mona ko tu lisusu ndeko na biso Robino Mundibu et so kota kaka baso to so comprendre au juste ces années lelo et longo na moko ya bato bazala ka pembeni ya faire to meka un peu ko betela solo ya musique en général après un peu to ko meka un peu ko solo la pona likambo etali et faire rigola boni ndeko d'office. Ouais, ça va, Judith Ndombasi. Boni makambo eleka bien. Très bien Angola Nzambe. Nyonso eleka bien. Très bien en tout cas toi pepele dans Angola Nzambe tu as très bien. D'ailleurs na pesi mbote na ba onyos balingaka Jésus des nuances au capi de la musique congolaise, les rois de la tribu de Kunga. Les rois de la tribu de Kunga. Mboka na mboka na bakonzi nango. Mboka na musala pela musala nango. Dans la Congo, nous savons que les rois de la tribu de Kunga c'est fait rigoler. Papa Mbazati. Bakinkese Bazati, Bamadilu Bazati, d'autres qui na ferré. Donc au hasard roi ya Otali Mingongo, biso le Belantswaka. Les rois de la tribu de Kunga, ça très bien, donc biso tout très bien. Na cas de confinement, boyebi kaka message les cas qui pendant coronavirus, boyebi suka na champ à Salagi. Na cas de coronavirus, au chèque en Afrique mobile monde entier, bah félicitations à Youti par-ci par-là. En anglais, à transmettre des messages en français vraiment. Donc toi très bien, tu travailles très bien. Merci beaucoup Jofi, ça va to koma wana. Lelo musique na biso, yamboka na biso, omo na weekend ndeni. Par rapport musique en général, ndenge toza na Congo musique na biso omo na weekend ndeni. Bon, musique est kenango ndenge kenango de ma part na la musique est kenango bien qui peut m'abi. Mais ça biso non na part bien. Donc na part bien ça que l'artiste va travailler, faire rigoler travailler, bon mon abim c'est ma coronavirus album na biso malgré toujours tant tout album mais quand même là sur les marchés à travers banzemo la biso chaque jour de ba biso ça la musique éphémère té. Donc musique na biso ya betaka. Ezati na matamoro boté. Donc tous années pour ba bande ko musique ba collègue monsieur ba musicien monsieur ba collègue à faire rigoler monsieur ba s'appelle musique. Donc musique en général na cadre wana parce que baza présent sur les marchés na bande ko monsieur ba album ba inos bi album na marché, je comprends le senti pas que non ça va. Mais côté ma bezara que respect zati na ba kulutu. Yango paye bon ma musique na biso bat bazo reconnaître té ba valeur artistique à batu et je m'appelle musique na biso ko finga. Donc vous savez raison pour na ko finga batu ko finga mutu et je m'appelle musique na biso o ba vie na biso ba salate. Donc tout le monde bande biso ba nigérien ba ivoirien ba la solidarité wana ba protéger culture ya mboka na bango. Ya moi ça que musique na bango toujours à likolo mona ko sengena o mona jamais o ya finga o. O mona jamais Magic System finga so Davido. Et ça maté les contrées ba c'est la Fox pour la culture ya mboka na biso biso ya bongo te. De quoi faire un danger faire za mo konza lo yembo donc balingaka ba boma. Moi le kay boma yango wana balingaka te photo di nende na le kay ma musique na biso yango wana de ma be place sur l'ende yango wana. Mais tout ce moment si ma moké obika la musique na biso ezaki de moi que ranking pele ezaki makasi ran les armes makasi omona ke wera son na JB piana ba ranking ezaki wana ke no koto bazo bundela koto bazo bunda mais lelo to mona makambo ngo c'est ranking wana na ba série wana etombola rapé musique par rapport à lelo ou bien ekitisaka musique. Bon, na lo bango toujours na ba émission na la sala na lo bango toujours ba rando ba kulutu ba salaka papa chéri vient une sonne de la forêt ba sala ba rando musical. Et quand on a refinga te ba famille parce que na à l'époque on a que président ouais ancien président JB Piana ba coopérater la musique. Mon JB Piana à quelle école que ça va aller na chika zuna ba na ouais akatiki ba on a parlé à continuation. Mais ba na rando la musique. Au moins on va porter parole à côté, on va porter parole à côté, on va sur le plateau, on va discuter maintenant où est la musique. Toute l'équipe non la son. Tout l'équipe a l'équipe a fanatique à faire rigoler depuis où il y a musique à 4x4 tout terrain. Toute l'équipe non la son. On m'appelle Bobeti Manzanza. Tu peux intervention avec ma côté de Titanic. Manzanza va discuter la son. Moi quand jamais maman no sali boé. Moi ils allaient la musique. Mais où est lelo ils sont différents. Ils ont polémique, ils ont rendu comme que bolongo la domaine la musique. Bon parce que finga ba parents, bon finga ba tout, comme que finga ba insanité, ba bêtise. Yango sali que musique na biso toujours tourner en rond.
ozomona ke ba Nigeria ba oleka biso bato mosusu bakomoleka biso na musique baleki biso na solidarité sali force ya culture na bango mais la musique bazoka musique na biso dernièrement alandaki président oyo en émission alobi ke na nango comparé na fere na oyemba babobimisa Davido abi Davido miso okima abi otelema même pas na manzembo na oyemba Davido fere côté be magic zebi ba nani botie bango na fere na podium en Afrique amaki faire amaki meilleure voix en Afrique tout entière Afrique centrale ta Afrique tout entière na maroyemba na Afrique mtazaki de ba l'équipe biso na solidarité ba tomboli culture na ba mais la musique ba s'inspire to l'équipe on na ndule mais bino moko awa musique eza boza koyemba pe makasi ezali mais boza unité bosangana te boza kofingana ka mutema mabe loka ibo mamboka la biso ya mutema mabe donc to na ba en moko ba misina biso bana ba en so ba misina bana mutema loko ba fere ko apesa chance a fongola mutema pona bato alobaraté alvana na parler de travail akipa maram na e mais maram na biso eza boete mais tellement en eza osangana te ndenge do mutema mabe za la musique surtout na génération lelo dozo mona mutu moko ba tondisa na mutema likundu ko utiliser ba finga batu de bonika musique do matoy na mission eza branché kaka braqué na artiste moko alors ça nini habeta nini to contrer to saleboé c'est pas bien to mata comment ba papa emba na zo ba vient na biso pe à son âme toi na moi na e tonton le papa emba c'est là des jours moi kufi data kufaki toi na moi na déjà ba na vivre la musique on a pesi bino déjà ba vous avez moral more fort parce que via ça qui me fait razali en soulager nous on a cadre champ ndenge ya te papa emba lo ba ki on ngate boka mettre d'école maram na ba vient na même makabisi ko film on vie à Paris na pesi moto yo yebi papa m'ava kufa album à souka mettre d'école ayemi na souka a boaka des grands artistes en bord la mission alors bi faire rigola les padres Jésus les nuances artistes mais monsieur Sabi a bengi na combo meilleur danseur donc c'est-à-dire quoi non ça va vieux on reconnaître ma valeur artistique ba yebi ndule faire c'est un ministère c'est un chanteur blaguité musane ngwana il y a déjà wana toi tout na papa ya musique na biso mais lelo déjà moi au papa wemba kufela ki papa wemba zaki grand na kata mboka na biso nini oyo chofiso kokolo ba par rapport ya liwa papa wemba par rapport ya papa wemba ndenge a sala musani na mboka parce que photo lobele parce que to beta lisolo na viana tiki biso na maman na ba choc atiki biso na maman na choc papa wemba tiki biso na ba atiki biso ba place moko boye to koke même pas ko imaginer vieux beaucoup donc atika biso ne loro moko boye donc yango moni faire gola na ça que hommage na est-ce que yo banza kapenga yo vous comprenez akanti vieux beaucoup parce que ça loro moko boye via kenda ka avant tiki biso donc atiki biso ne besanga mais Dieu merci moi na bango azalaki ce qui faire alaki te na marutali musique na Congo to beta misila na to beta masolo ba chanteur te na République démocratique du Congo maman na loba vient nga couvre mamoni les boss na kati Genève et bien que petit na la vérité Yannick Kainga la monnaie invisible ba combattre faire rigolo na kati ya Belgique ba masolo na loba donc fait beaucoup la tika biso moi avant akina biso moi avant mais Dieu merci petit na bango azali moi na bango suka alaki faire alaki pena na donc et mo soto yoka parce que le seul photo loba lo na bino photo lobela ngo biso lelo ba chroniqueur to ba journaliste ba internet to lelo to mama code donc c'est-à-dire to mo boss na marambe belé lelo na mboka na biso to tike na musicien moko o lelo so wana besoin yoka papa wemba oyoka wana besoin yoka madilu oyoka wana besoin yoka King Kester wana besoin yoka Pepe Kale wana besoin yoka ba vie na biso ba kala wana ba voix wana le seul mutako bimisa ngokala okena concert oyoka c'est soulager c'est fait na wato ko boya ngote parce que so na kosi donc so na kosi na lo baba tsala ba podium pour yo akina tala de la race RN yo yebi na race Bundes na Allemagne mon vieux faut te expliquer bon ma solo judo ba comprendre te ba bunga ma trop faire artiste en saranete na ebi daki osala mokanda ya makamba feo parce que na mo la to kende ka ozongi na ngaka ba kota feo do faire kaka feo na ebi ngam no na betaka masolo feo andeur a feo yo kanga na tanga ba komba ba wana kanda makamba feo wa meto koma na wande ni orchestre feo kende toi très bien toi travail biso dans la studio na palais toi na studio na palais faire artiste donc ndo mona ba Céline Dion ndo mona ba grand prêtre ba chanteur à danger aux États-Unis wana bana ba résidence vous comprenez bana ba adresse
bana nyonso na kati ndo mona ba star amie pe ya football ba Lionel Messi ba Cristiano Ronaldo so ke chio mo tout na parler donc biso faire rigole avant na beau vent toi na adresse donc so courrier zali et qui pe na adresse na parler nde ba vena biso monsieur na ba mon fléri na ma campagne ndenge ali faire rigole na beau vent na kati ya beau vent so ke na parler faire rigole okuta pe na studio à danger na kati to kota studio na parler na minute so to na studio na parler toi na salle la musculation ya gymnastique ya sport toi na salle à cinéma il y a orchestre il y a fait rigole orchestre ba vidéo etambola ki ba pomper ba ça ba physique tout est ali comprends toi na salle à cinéma de toi na tout na parler de artiste siko na miso na ba na to travailler toi na studio ba surprise ça ba surprise ya li bo za jamais dessus ba to c'est ma casse est-ce ba répéter so ko ba kaka ou bien ba répéter bo arrêter na cas de confinement yo bika hors de outil pa konza mboka faut to sa mibeko na pandémie oyo bêti monde entier alors il faut tous parler mais faire travailler dans une équipe à respecter qu'il n'y ait pas plus de 20 personnes qu'est-ce qu'il y a néné le lot travailler dans des guitaristes bailler l'autre monsieur bailler comme ça on va travailler malé mais nous va répéter les unités toi on a parlé va chanter va misser va parler appel après je travailler au quotidien qui est bon donc en tout cas toi très bien donc votre travail modèle voilà ouais toi travail système album est bien marquant puis après confinement non makambo ici là makambo so esili mo président en leka fait on appelle ça programme ndengene ba disque bima parce que toi na album même ce premier soin faut bima 100% rumba pour to yo ka beti ba style nyos ya Afrique et puis na kati 100% rumba bo retrouver ba voix nyos na tangi alors que c'est une puissance à chant et puis toi l'album mais ça album international ba nini to benyango harmonie aux éna comme black box ils a comme harmonie bon changer combo ils a harmonie faire un en espagnol un en portugais un en anglais un en swahili un en lingala et un en français un en 6 langues 4 langues internationales na 2 langues biso ya mboka donc bozi lango bozala jamais dessus boyoka ba mama la bakunga aza le roi de la tribu des Kriou mama sali na studio na biso na ba ingénieur ya son na bat ma ki featuring faire un en espagnol mais na biso que sur hier quand tu dirais battement Messi Mboyim aimi na portugais sur yo quand tu battement Cristiano Ronaldo na voix na style na façon yim au retrouver été bon retrouver été ça c'est pour la première fois qu'on est ça world music album international mais ba style et variété oh et varié par rapport à style fait varié et puis faut ébeler remarquer pourquoi en espagnol na qui turc na style la musique na bango na façon d'être ba bête là donc il y a un alors faut s'adapter na bo bête style pour bateau bo bête musique là ba se retrouver. OK merci beaucoup Jofis tozoko banayo Jofis lelo eza soli kamba bon ba sali kamba déjà lelo ranking eza entre Robino na Ferregola et bande na ndenge nini to meka mpena to beta makolo kwa mikolo to bike ranking ezali na Robino Mundibo Ferregola ndenani yobi Robino Mundibo te bieta na bieta est-ce que faire plan aux ana ranking na on connaît nani Robino Mundibo na bieta faire ba c'est ba guerre na ba jibe mpia na papa chéri ta wenge kabwanaka ba to tang na bieta est-ce que cause en ranking na faire na faire bon Robino Mundibo lokwa yobi bieta ngala bi Robino Mundibo ayembaki okomatanga Robino Mundibo artiste mboka na biso abetaki pe na lever du rideau ya Fally Ipupa kuna na Paris lelo ba na ranking na Fally na Ferregola pardon ranking wana ato yebi ete mais j'espère que yebi ranking on lelo côté belé na bato lelo na net za na télévision toujours ranking wana et bana ino ndenge ni ko lelo ko parce que tebi ke makamba ranking na musicien wana ala mboka na biso pene silaki na mekaka mpe ko solo na ndeko na biso sankara de coute abaki pela ba ranking sila lelo to comment otala musique kende liboso le to comment otala nanya misi boye ngana beta boye to comment ko lukane to combattre mo ba bêtise amike mais lelo to moni ranking ye lisusu makasi entre Robino Mundibo na Ferregola lo faut to comprendre ngo biso to na problème to temela ndi racine moni bana batamiki ba innocent donc botine bat mo guerre ba bo bundate ndese bana mikene bana bato otanga bakomboti donc botinda bato na guerre na bato ba bundate pomme na biso ezali commanditaire yo mo biso to otelinga fiston frappe na bandeko nyonso to otelemela commanditaire ezala moto atindi azali yo na bilo musu boya to bunda na musique so omoni na musique okokate ndeti moto atindi nani commanditaire azali ndeti nani oh mama boye be otele moto otinda bato bazali ko Robino pas moi munene oh mais azala bato moto otinda munene
bakunda bana biso to bimisa ba Chikito te Chikito peut moi na biso to bimisa Chikito telemia faut comprendre que faire à grand problème les années qu'on faire à grand ta faire ba benga satellite ba benga Ligue des champions latino na quartier latin mon grand pote ko faire le mide mo pas benga Ligue des champions donc ta bazu compétition la Ligue des champions ba pesa ngo mutu pourquoi parce que faire étant qui quartier latin ba soleil bazalaki ba tout ba chanter non seulement bazalaki mais faire il fallait y a pas kunda tout ya babia akunda tout ya modogo akunda tout ya Suzuki akunda tout ya ba vela biso nyonso ba Suzuki oh nyonso ba na ka ba via nyonso ba longo na quartier to ba tike tout ba kosa académie fallait ki bango oh nyonso bazako beta na ba koke ko kunda tout wana te vimo pas vanda binani parce que quartier atezaki na mama na baisse faut recourir basala tout bazo faire ba benga les transferts les plus chers Neymar à musique congolaise ba image exacte ba benga Ligue des champions akunda ki ba tout bitumbe bandi wana moi pas bitumbe bandi et ma be affaire ezara nini ko yemba ba pesa elukena ba problème tant akundi to na problème comme wana basali remix à Cécile Sylvie et bomi li susu mboka corriger sur ba yemba biloko wana ba diomo ke salamate place kombe bandaki donc problème affaire ezali commanditaire muto watinda ba finga bazali donc muto azotinda bango ba finga wana eza muto oyo azali ya komba na faire banda faire ya ka quartier la au faire azali na quartier ta faire azali komba na tout le monde solo wana na lo bango tina egyptien lo bango émission bango nyos balinga ko bana bata simati bata liboso mtalinga ya zate balinga était point balinga lendo mona non lendo te balinga ndeni grand chanteur ayi balinga ndeni muto yakunda batu oui ata yondo sa musana ngo ba le fimo ba c'est danger soit ti ba tara ba likolo we que so yemo ko tamai o senti pas boké pe marom fio so ngala ko sala ngote ba faire tanga ki mal à l'aise do ata même la répétition ba ko kati do yemba no be mais o zemo ko mo banga parce que professeur azawana di ba tu so bien que lito ya libende o le kandeni il faut donc ça que faire abeta 10 ans la maison mère chef d'orchestre azara chef d'orchestre la maison mère ko banda la président Tina C so yebisanga na maison mère ko banda intervention rapide si place balongola dans lesquels album ni faire arataki na maison mère donc na maison mère raté le côté étant que chef Simba studio nini o rataki tu ba côté pas faire dans studio na ba chanter tout bino tout boya côté studio ko yemba faire aux alawana so yemi mabe au bandeli tout le monde arataki le côté vous comprenez il y a un problème tant faire avec latino il y a problème il y a bango il y a quelque question mutu moroté tout le monde a combattu na mutu nyonso si on a na tinda ka Robinho oh mais ba commanditaire ne bazali deti o batuni bazali kanga la zapota na yeba ko ngala bike Robinho aza ye moko o alobike ye faire ale qui était mama la ngai de nazali anga fisson fa boye bien na ba journaliste il y a internet ba chroniqueur ba chroniqueuse o ba futa ba mbongo toi na 85 à 90% ba chaîne internet ba kolo nango bazali o ba créer ba site wana ka pour ba finga faire so hotel ba collègue no ba journaliste internet majorité ba finga faire na yebi bango na yebi patron na bango ba patia ba on service ba salaire par mois bino cible na bino ya faire rigolo bo finga ka faire rigolo vous comprenez ba finga ka eka ka bataka ka eka ka ba lobela ka eka ka ba finga ka do boulot na bango yango wana pourquoi parce que ba mona ba ke moto so tikier des gars zo kendele ya matata de photo lukela ye ba place moto kala yame bitumbani bandi bazo bundisa fere bazo bundisa tala là lukeba kweno fona lobela ba vérité parce que belé ba comprendre moitié donc c'est ça combat yango wana judo combat faire kapa yebi ko yemba ba na bundisa depuis kala surtout ta bandi carrière solo na 2006 donc faire bandi comme musique na yemoko donc ba moni sur place bandi parce que mutapé c'est que chance azati eza na quartier la tien eza na maison mère eza na ba collègue ba yemba na mutatikela ke espace za la tien ya on a ba faire so aka grand chanteur te mabunga masila elo ke souvent eza mongongo koyeba ko ebele ba to so ba telemela ka faire ni to lobi ke no eza moto to tinda Robinho ko a finga faire bien lo ba ke faire ale qui était est-ce que c'était que faire pas banda obi le mo pe faire azala tout mo li mo wa sese est-ce que bisanga tutana mutaloba na été est-ce que so ka te na bi so mona faire ale kana Michel Loba faire sur la télévision faire un mobile faire un faire un Joe abeta musique ba noko faire abeta musique ba momite oh jidoto solo là faire abeta musique ba ya ba noko za Joe so za besoin lo baleka na te ba pesa information pesa un message ne leki so a besoin lo batinda ba tout jido za ki non nyata muto rien alors ya mo ka pesa message ne bo mona leki pesa message na zonga comment travailler
soza mobali bima beta ndule tika utiliser bato bafingaka sona beta musique à basse musique à basse ya litu beta musique ba momeza faire bina loko yaya oh osomona concert a fait bato babino ko momi on senti pas ba noko tokenda na musique ya musique ba vina biso ba papa ba tika ba vita boule ba tika ba musique na ba viva yon faire beta musique wana bon changer musique to beta musique à basse ita de bato ba tinda robino finga to bato ba beta musique oh bato ba tinda ba commanditaire ne bazali mo ba biso moni mwana sosa vimi na njumu seke na asi de robino mwana soso bon azamna yeko mwana soso mketo teta mwana ata mwana ya nini ya PC mais ya biki faire aller qui est ah papa moi blo musu ba débat musu mo le ba kuto ezate parce que bino mo nani oye mutu musu kwa oko ya mena plateau so le bino question au 4 cette émission papa bandeko ba otala biso pona l'autre suki ah parce que ça c'est la honte faire na banzembo ta oti ato beta na Guinée et pas président de la République au Biangé ma batindele jets privé ana beta générique ta ana sauter ta yo quand mutu ka président de to sera Fachi na mama Denise ozi papa na biso Sassou Nguesso na mama Poto ozi Théodore Obiangema na momi na ye babi nani na piste ah tout ça ba réaliste ala plus de 10 000 chansons ala plus de 2 000 3 000 chansons ba rumbeza na muto batou et puis banzembo na biso ya éducatif faire aimbe na ba momi ka te to koma wana jo fils to koma wana banzembo ya nini nzo tuna sikoyo dossier oyo ya faire na robino oyo ko type na ba journaliste wala on répond na ça qui a monté on le bien que bango se ba tele mais faire par rapport ya musala faire est-ce que osa sûr que bango nyusu ba ko ba tele mais faire ka pona oyeba parce que l'intimité que ba journaliste ya na sorti ba chroniqueur ba chroniqueuse wala bango se ba yembaka ndeni ba oyeba tele mais faire ka par rapport pour faire yemba ma te siko faire ça là que loko moko oyo tout bola ki bango siko ata yo mo faut tout na bango tout na rapé parce que faire ça la bino nyos bo bundisa rae pour moi ngwana asala bango nini parce que bango nyos ba combattre rae ata bino moko c'est tout à fait normal za étoile za star ba bundisa rae loko ezongenga pour mes amis ba combattre étoile ba combattre avenir faut comprendre que na mboka la est-ce que bike king kesa kota mabele ba combattre ba musicien ayemba ontina ba nzembo viens ba kotia mabele parce que atelemi la chant ba faux chanteur ngala pesa cours par correspondance ko yemba bozemba mabe viens ba kotisa nsa kwa ba kotia mabele pau de la mboka la biso balinga ba chanteur à danger te problème bango zo ba petit mo ba yemba te ya bokonza bango benga bango biso supérieur biso likolo parce que comme on a fait razano le kaneni pour mettre la faire quitter à faire à zoyemba faire au mettre la quitter à faire à zoyemba na bete la faire quitter ba image ezali faire à chanter mais kina la biso bébé parce que problème nanga na bete la faire à zoyemba problème nanga fiston frappe batamba na poto ba tala ngebele ba nanga sikoyo babi ke nga noko nanga be mission nga nyoso so tali na tanga komba batuki nga nazana ka pona keso nga nabanga nani nga la ngala na mo bali ba image ezali ba image wana elo ba ke oya bete la faire te ba image nanga za yeyo oya bete la faire za mama oza journaliste munene okosa ba recherche une émission na ko tsango na okoza ba image pe na ko peso potier wa journaliste munene mais oboyi ka ndo tanga ko na tanga nanga ba pe na respect patron nanga et puis pona respect nanga pona éducation pe na roya katina finga rabatu na le baba komba batu non eza genre nanga te je fais si modèle musique na musique kende le bozo mo ateke kende mabe parce que ko finga na bino elongwe na musique ezo kota tina ba famille comme kota tina banda et comme kota tina ba parents est-ce que bozo mo que musique na biso d'autre part soit c'est ce que malamu mingi yebisanga sikoyo muta faire ni to faire finga mama ya nani to faire finga ba famille ya nani na ndule pas lelo comment moni bilo musu ba mo ke ba kokite la musique to attaquer ce côté famille combien de journalistes intérêt ba sangel pour finga maman faire maman la faire boye maman a fait na bo finga faire foutre la mère ne bien mata avion la première classe en amikili yo mère nem sumba m su gabo kenda te mère ya muto tinda m su Kenya pa mamonate maman a fait na bo mona faire ba ne abia ke meme basaka na meme na bango ya yo commanditaire bana ba bi meme ta bo fina mama to ndimi na biso nde bo ba mama faire ya mataba métro oui maman na bi métro asuka monsieur na ko boîte tout asuka ba boîte tout place monsieur bangala nde to luka métro amona faire ba bien ba papa kulutu ba bien ka noko ala bandeko ala c'est un père de la famille on ndeur la musique to bien que papa Hervé mon ndeur la musique à part qui fait rigole à part Jésus de l'Alliance au capitaine de la musique congolaise le roi de la tribu de quoi ala kombo mususu tu n'as comment les anime
papa Hervé. Donc c'est un père de la famille. Azan a référence, Azan adresse, place à Vandaka. Ce que Mouta Tinda Bino Ndaku Nezalara, Wapi. Mais pour nous, camarades qui va Tinda. Mais parce que mon Tinda Zali, yo monika moi, t'as moi, ce qu'elle m'a tété, on va la balababo, moi, m'tons les cas. Batino moi 12, surtout moi 8 ans. À mon vieux moi, m'colo moi, m'suit à 45 ans les cas. Moi, m'kié, na bêta yo. Yo rati moi la robeta. Au moins, ma vandi va Tinda va la kene tout le monde, m'tona ça, mais qui se moto ya. Moi, m'kié, bah ça la ngoti. Moi, m'kié, je manqué m'colo. Donc ça y était, bah tu batina wazali. Bah moi, m'kié, bah Tinda, bah bangoté. Donc commanditaire na bangazali yango biso to takende commanditaire. Est-ce que nangam na bino lokobo biki papa faire gol aza papa parce qu'en dehors musique aza papa Hervé. Est-ce que beaucoup ça la te que fleur au soit moto yo ekita. Et le wana nous parce que le wana na ko finga kala ekota tire ba fait beaucoup ça te kita. Yemo kuta boya ki na makambo. Aba linga na polémique ta boya ni makambo. Est-ce que combat ba fan? Faire makambo. Aza kutu kuna te. Ado travailler. Est-ce que combat ba fan? Banga ba fan na biso moko nde sikoto bagi yo sa msikino mamo etaliote to sa charger na bato wana siko parce que problème na biso za neto si sa makambo to zonga makambo kala. Est-ce que beaucoup ça fait na ngote? Hein? Beaucoup ça fait na ngote. Ko ça fait na ngona ndenge. Tiki yango ka ndengwa ça veut dire que lokola makambo ngo so continue ba parents comme ko ba parce que vous êtes na bala ba bandi déjà ko la quand même. Il faut moi respect pesa la kana ba famille, ça peut respect la ka maman aza maman ya faire yete mutu. Aza wana na musique. Mais ce qu'on faut le ba na bango. Ba maman ya baninga tuka wana eza malamu mingi te eza ba ndeko nanga ba chroniqueur ba chroniqueuse to ça musana biso to za na katika. Ba bossa déontologie. To za na katika tata so tangela na yango te mais moi formation wana non ba kotika. Te bazwa l'art. Ah, mtafuta ko mbongo na biso. Baza ba former te. Oh, là na ba bo pesa YouTube merci. Na ba chaîne la télévision. Te ba pesa ka parce que yo nabi ba pesa ka YouTube merci. Ouais. Parce que YouTube n'a ye ba norme zate boyeka botie caméra to no sala émission bana ofing. Na ba RTNC. Oso mona mamile la finga mutu. Mamile la pena ya mamile la na pesa mbota finga mutu. Oso mona nga fisto frappe na finga mutu. Parce que tu as une déontologie à Moussala Oyo. Moussala Bissou a la reçu formation sur ce traité pour diffuser. Mais c'est pas de manière que finga. Bah bien quand on yo yaka abogara, on dit toi que soit tu pas me ça va. Zola bana le belanga bala. Aya atia bani ko finga. Aya maman sala te. Yango mona to le pesi ba conseil le ngwa ti ba otika te. Parce que bi que suka lango mo $50. Suka lango mo $20. Assez Moussala mais biso ba oyo to le bela faire par rapport à Moussala to tangela ngo chik to yebi yango. Et puis tu as encadré dans bateau baïbi msalango. Ya mo toko bima libanda makambo. Mais so mama finga na yebi ko finga la ninga ko sanganate. O mateke yo yo kota suna jena ba. Yango so so to bakeka mama ko finga toko finga na. Pe ba ko kate. Mais le quoi to sala ngote to respecter leader. Alba nje mo rambi bat bala ba na za ndenge na nga. Na lo ba na ngai te pa mama na nga pe mama ya lo ba kate. Da zo mère na lo ba te. Faire zo mama na e. Soit qui pas mère nazara maman akomi mwana maman fera bien qui faire ta bien qui Hervé fera bien maman ni maman azala ba caprice pas ça les pas mère na ye mais yo siko tongo tina ban yo ba caprice aussi la ngonani elenga mbongo liango na batu olia kango na banani fera lia mbongo na mère ne ofinga na mère na lia mbongo mwana ye soki Kinshasa atambola ka carrosse na ba car danger à mwana ye siko yo maman obo finga wana ya bino mutoti na bino mama na ye asombela ngata ata ketcha pamba tambola nango elenge mbongo ngwana wana mère nanga wana na mona na dossier bo sangisa bato te parce que ba sangisi de mona dossier ba sangi to ba kotika mère ba feri ba koti ba famille ba feri bande bana mikili bande one bana bana bande one balia rambo bande one balia la na ye bino patron la bino balia mbongo na ye balia ngo mbongo pasi patron ba robino te patron la bango ko mbongo pasi ba mas ba misa musique liboso mais bon botika yo mona yo ba koki musique te yo ba koki musique te ba sa ba cop musu ba sala ba misa ndule moi c'est comme mkolo ndule azali faire rigola mkolo ndule ba cop musu ba sala ba cop musu ba sala ba misa ka musique ba yebi ba mo ba yebi babimisa musique c'est comme que les rois de la tribu de Kunga tu as vu ça bakay donc faut toi attaquer bacha musique mais cop ezali mais musique on peut simba na ndongo nan musique ne simba o ba beta
betelanga musique ba responsable tala sima zonga moto nzembe zoloba. Merci beaucoup à toi, Jofis. Merci beaucoup. Todo qui ne va pas comme la masuka là yo. Jofis lelo na musique na biso, to monique lelo musique na biso pour ekende liboso makasi ese kaka bêtise ezala. Nous tozo mona bêtise ekoti susu makasi liboso di menaki. Mais to moni bêtise zongi susu na kata musique na biso. Ni no kokolo ba par rapport à moi. Esa musique na biso lelo pe Jofis okokoza na banda pe bovanda ngo chena bana o chena mama bovandi boyo ka pe musique. Okozonga maboko pamba. Okozonga maboko wololo 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 nzele kokomela yo molai makole kokoma yo kilo e même l'église maté yango on comprend yo ka banzembo tala si mazonga moto doblo musu banzembo ke dikati banzembo so ba vile musu ba ilo kanto ba redi ya miss batika siko ba kolo ba bloko la bazali yana ba musique te odo solo so to tena papa ya ve pembe to tena faire école yo na bi ba to peut-être comment solo papa wa musique na biso le londe koti bêtise bata bêtise bazali ya on conseil ka bobeta musique boko ba texte bien boté ya ba jeune boté ya le bolo bla makambo est important na ndule est-ce au moins que musique ça le e bon ba jeune na biso e bele ba bomé bazali mais faire azong ça ba jeune ngala zonga ngala faire azong ça ba jeune ben nzila le kuma pa jeune ça compte papa ke ba na ozike maboko pa muta lelo kala yalaki so okei o espoir na kota noko na ke pa masa mo bengisenga na tona ki na ozanga mo transport mais lelo comment muta va kende faire le baki ozonga maboko pamba na bongisa mbo na nga ya aller na retour jamais donc moi déjà tei ba jeune vena nga kovo mambo les boss au petit na yo et même à Cabis Coffee to expliquer on va quatre vérités parce que bele ba comprendre donc c'est un peu ça donc faire ça banzembo oso akomi na yo na bana na bandeko na mabova na boyembango et puis banzembo ne pesi nzembo ko so pe dissertation na chiki si j'ai plein de distraction il y a dissertation maboko pamba bo développer tala ba idée que sopana mais ba musu ba bigake c'est important conseil no repé ça par rapport ya ba jeune biso lelo papa banzembo lelo ozo sala mso mo soni et par rapport à musique na biso lelo boya cours hein boya cours pas professeur Ferrego là le roi de la tribu de Kunga boya cours est bien en tout cas toi la devoir y en a qui faire na charge à musique congolaise ba vient ba ki batikeli yango donc ana choix tazo mais on bien comme jusqu'au bord pas comme sango là ça comme ça alors bande ko biso ba sa musique wana bo changer ba texte avec musique to ça là ba yo kango en famille ba famille ba yo kango ba konzi ba yo kango les musique mo boye te nous sommes avant d'avoir une solution à problème mo boye et teye pe na likambo mo boye comprendre donc ils ont été au salon kaka pona à part à faire go là par rapport à coronavirus to mona ka sali nzembo merci beaucoup après ave pour nzembo kitoko oh ça par rapport à coronavirus à part wana message je me suis fait go ezate papa ba surprise ezali ba surprise ezebele moi to dévoiler ezate oui bikaka mais toi na album to préparer déjà première suite na harmonie mais à part ça ba surprise ezali to éviter bona ka bolamu ki bo surtout qui parce que faire leur travail la minute sur ba confinement monsieur ba parler ba vendre ba na mais faire leur travail pour na ba fan na raison pour laquelle après ça nzembo ya confinement comprendre ya ngone beta en anglais et beta message leki et lesquels lengi na ninga osaranati donc à part ça tous les cas sur qui mambo sili ba programme de saison ba activité de saison mais pour l'instant on travaille à la maison biso to travaille na parler biso to en adresse donc na beau vent biso to na beau vent mais répétez ça na inde 3 tu répètes ça na inde 3 sur ma confirmer sili ma saison normal ba porter parole ba charger à programme les cas pour passer l'information que ba activité saison normale mais pour l'instant huis clos. Merci beaucoup à toi, Jofis, parce que le loza qui a un gars qui a solo par rapport à Rankine. Le monde goza kanda mo makasi par rapport à makambo po biso ko finga to finga na moni to chana mo suka na to tandenge zo kene. Mais conseil ni no ko pesa le bande ko ba olanda biso ba biso pe bazali ba se filater par rapport à dossier oyo. On voulait que bozo kena ba tirer man ko ko tsaka ba famille to sala mala mo. Yango moni. Yango soko za na mo conseil ko pesa le bande ko wana ebso ba tika nanu. Bon, avant de commencer, on va beaucoup lukater bo terrain d'attente. Biso na banane. Biso na problème na batute. Batune pas na problème na biso. Biso na problème na batute. Faire maboko pembe. Ana problème na mutute batune pas na problème na biso. So bat ba na problème na biso. Ba luka ba arranger. Ah yamba na bino bo sololi. Mais yemoko boya luka nani pas na problème na nani. Makambo nyoso ki faire lobby. Mais bino ta boleka ba boza batune quand même. Mais photo lobat.
yebisanga mwana nini na moni ba finga mama ne ndako to ya na vandi ape muta makasi avandi akangi maboko oza maître wana nkuma ba soki ba finga ndeko ne ba beta ndeko ne ba mona coin obeti pe kara tu fais beaucoup de suka na likambo te to suki sana nani biso na problème na batute problème comme ba fan de bazima mono sa main est-ce que vous êtes fanatique vous êtes fanatique fanatique ça tombe ba bona ba ko yo katolo binde papa a vu maman abi et continue ba kisinchora et continue ba ya on a vu ça que bat baza engagé pas on multiplier ba stratégie ba engager batu pour ba engager te ba renforcer donc botina ki première équipe ba betamina nenga nyama bovana deuxième équipe ba futi bango sur là ba yé toroya pe kaka pa tona ba argument biso tona ba argument trois boroya ba équipe ebele yango moni ba multiplier ba stratégie ba la papa Hervé nazo ba le mot très important message jeunesse amni bo capter ngo bien ba engager batu ba kotisi bango même ba groupe toke ba groupe na biso groupe papa Hervé 100% fait rigola bo ke ba batu ba côté ba groupe parce que ba engager da batu ba côté ba groupe pour la base sur ba stratégie ba engager ba créer lisusu ba faux journaliste et internet soit disant ba le bela ferry mais nous avons une mission ba mission impossible donc ba la papa Hervé tout ça très attention ba engager ba tu ba côté ba groupe ba engager ba jeunesse mission ba bimisika ba internet ba net ça c'est mission ba le bela ferry o nga la zam na le bela ferry baza ba faux ba mission oui ba multiplier ba stratégie te si qu'on fait ba benga satellite biso to mission to mona bango nga da fiso frappe na détecter bango déjà ba dénoncer donc tout ça très attention donc vraiment la pesi mbote na Dani Muyenge l'homme du milieu Dani Muyenge l'homme du milieu yo yebi na kata France na kata Paris yo yebi Dani Muyenge l'homme du milieu na lelo mabe ba bozo contrôler secteur na nenga systématique wa mystique wa danger na lelo mabe Marcy Jivet solution à ma cela voyage à Poto quoi on est Belgique France donc Marcy Jivet za no voyage qui toque sans problème donc Oxini Lumene ORIO yebito continuer vient ngai les patrons de tous les patrons les PDG Costa Couleur les patrons de tous les patrons les PDG Costa Couleur Odette Chibambe femme d'affaires Yannick Kaenga la monnaie invisible papi ça pour l'homme qui contrôle la vie to continuer à contrôler bango Berado prince des Zamunda na lelo mabe vient nanga kati yana bukechu maramboyo donc na bango likolo vient nanga na pesi mbote au petit na fiston frappe na frapper bango jusqu'au bout photo expliquer bango comment la vérité parce que ba bunga na les padres tout ce qui na moto moka la musique congolaise akufande fait beaucoup la kei akufande kinkese la kei ne pas dilu ba kei nana ko yemba na mboka oyo mais ba yemi baza mo ebele ka nani c'est toi bali pupa na mboko toi ba chanter tiens ka faire tout ça merci beaucoup à toi Joe Fils Frappe ça la lobby comme un problème est-ce que ba yembi baza na mboka oyo ba yembi baza na mboka oyo fali azali so bazali to misa tala bat ba yemba la franc congolais ba lancer ba chanter oka franc congolais sélection ba yembi si ko faire mon amour mo qui est ayema la franc congolais est-ce que ba yemba la franc bat ba yemba la franc congolais weja uko alama ya umungu merci beaucoup Bande Nouvelle Tendance merci beaucoup pour poser qui a biso na mokolo ya lelo en tout cas dossier affaire egola o ezokende mo mabe parce que comme et comme on na ba famille comme on na bande ko ça moi malamu te bande ko nga ya internet ba journaliste ba chroniqueuse to ba chroniqueur ba confrère na ba consoeur na ngai en tout cas to meka un peu nanu ko bongisana na makambo oyo po ezosala malamu vraiment mingi te ezosala soni komona ke dossier moko to silisa yango mais biso nyonso so to kota ngo na ndenge moko oya finga ko kotisaka ba parents ezosala malamu te atukala ngaba bandeko na so meka pe ko bongisa ça son journaliste azawa na pona luka moi kimia ozu information koto ozu ko baza ba journaliste te après to baza ba journaliste te silisa ngo merci beaucoup na bato bolandi biso merci beaucoup à papa Hervé ndenge Fiston Lobby, papa Hervé, en dehors à faire un go là, c'est papa Hervé. Merci beaucoup à toi, papa Hervé, parce que Lélo, tu me récupères combien de solo par rapport il y a dossier Nabino. Merci beaucoup, chef Fiston, pour être aux acquis en Gaïa, Lélo.
merci beaucoup ouais non aussi que le temps merci beaucoup pour la disponibilité au PCNga il y a Rosananga merci beaucoup à Baboni merci beaucoup à Jordan derrière caméra merci beaucoup à Gédéon derrière caméra merci beaucoup à Jordan Panzou pourquoi pas la Batonion sans eux mais ça cause la couleur basele merci beaucoup à vous de côté na bino na mikomizali koya mais pas to kuta na bino mot de la fin et pas ya jo fils frappe mot de la fin zara que bandeko c'est papa Hervé bozala calme tout travailler babilo on a bino to lambe na bino na cadre kaka ya boulot faire mais ça album de ma président mon pesa ayema pesa jour biloko ebima yema le ka ko annoncer date officielle jour officiel ndenge mandinga sale na par hasard ako annoncer on peut bongo bozala toujours concentré ba distraction pour ba titre par hasard qui est derrière toi soka la générique oui là mon dieu pas boire là tu as boire tout parce que faire à comprendre azala combattre depuis on est kasi bat sima bat tinda ba na bundise kaka d'abord azala toujours à l'aise boza toujours jamais dessus on s'est pissé nous na pesi mbote na sur la marque mutu na ngai na kati miki na France wana yoyebi Jean-Paul Binda na kati Norvège très fort très puissant na pesi ba mbote trop vient na Yvan na kati États-Unis na pesi ba mbote merci mon vieux na bosanité Juliana Umba kitoko pete na kati Neuchâtel yoyebi c'est ça ma Corona Gom Gandila Mignon na maman na Princelia Maleka vrai chérie na ndenga osakana te Jennifer quoi la maman na Sydney na Rodney des longues jambes femme noire femme africaine quoi la judo donc femme noire représentée ta bassiné bango femme noire femme africaine dans na pesi ba mbote ko benga nga judo do vianda ah OK andeur ya msano yo ngai mo nabi faire andeur ya faire aza papa Hervé de yepa andeur dans judo donc moi on a parlé quand on msano te moi on a parlé de so asisi boulot aza chez ba on a parlé va na donc au monde ba JM sur moni l'internet aza boye parce que aza éduqué ke ba les la TV na nenga kini est-ce que bino bo les la TV biso to les la TV to ça be mission TV ba temso na kini yo les ka donc na pesi mbote la vena nga aimer makabiscofil na kati ya mikili na kati ya pana ma garçon mo capable vena nga ya propre vena nga lava a pesa nga conseil et tout à lava nga mo cerveau na nenga systématique ba masala nga 4G news na kati ya Maroc baleine de la presse yo yebi merci on est ensemble une équipe mobimba et puis Natacha Gola vous s'abonner massivement na kati ya Natacha Gola et ça bien puis vous s'abonner makasi na kati ya Frappe TV le belango ko judo OK non le belango Frappe TV déjà vous s'abonner à Frappe TV vous s'abonner bien à Frappe TV vous masolo vraiment à source il y a faire Gola nyos et tika le côté ya papa Hervé parce que ngana no bien ngana ka papa Hervé Doudou Kamalandwa il y a papa Hervé bozongo tout na kati ya Frappe TV en tout cas to banopo zala wana eza chaîne biso Frappe zala wana to no zala wana bon la biso pe na kati ya Frappe TV merci beaucoup Jofis Doudou Kamalandwa les bourgeois yo yebi vrai Joe na kati ya mikili wana papi Seben vrai acteur à film na bosani yote donc émission za yé to sur la Frappe TV de to message sur la no boyebi merci beaucoup à toi to côté la vie de Mikolo Zali Koya bye